Bon, dossier on va continuer kaka. Justine Mata, moi c'est vie de loin. Ah, Motukili Mobimba, Bike, Bazal Soutougué date. Makambo, ça fait très mal. Bon, mon y a vie de loin. Ça fait très mal, hein? Bolingo, et Yaka. Malembe. Mais pour ici, là, c'est difficile, la moto bolingani. Ça fait très mal. Dossier on va continuer toujours. Dans autres labino audio, on a yo qui balobi. Petit frère vie de loin, bande quoi vie de loin, bakomi ko lobela Justine Mata. Bakomi ko lakele mabe. En tout cas ba côté ligne de kona bango audio onga na yoki. Naturellement audio o bino mo découvrir et puis to zonga pour te commenter. Suivez jusqu'à la fin. C'est parti. Bala monde entier. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vraiment, les lots, et ça linga moi pas ici. Na histoire otozoyoka et puis otomonipe la page officielle, la maman veut dire meilleure page à Facebook est publiée. Comme quoi, vie de loin, moi c'est naïe à tromper dans certains musiciens. Moi c'est naïe donc à tromper dans musicien moko. Vraiment. Et ça n'a pas si il y a Charlie à son chance de cité. Bon, la photo au bozo on a vu de loin avant Abela. Vu de loin Zaki Nanzo toi. Vu de loin Abela poisonné, Bachela est poisonné. Il y a Charlie et ça diabète. Justine Mata, maman. Au vandina mobali, au soutenir mobali à Beli, vidéo à Beli, alinga ki akufa nzamba sali grâce. Nzamba sali vidéo et grâce, abiki siye, lelo azana bon moyi. Toyebite na moment wana soko bandai ko tromper kaka. Oboma libala te ti de loin abali yo ondimaki de loin kaka ndenge akomaki kaka ndenge de loin azalaki kaka ndenge Charlie azalaki Justine Mata ondimaki na lolenge ya vie de loin ondimaki kaka vie de loin veut dire ondimaki na ndenge na ye asali muta força ki obala vie de loin azatin osepelaki na vie de loin olobaki mobala vie na ye wana nde obalaki babala libala pona olakisa mokili te yango nazoloba ba fille Bobala mibali ka pona relaxa mokili te ke na bali. Bobala mobali na complexe te ke na lakisa ka te na lakisa ka ke na sabu na komi complexé na bala ka ba mona ke na bala ki non. Et ça passe. Ce qui vraiment à faire oh Justine Mata qui au tromper mobile na vue de loin, ce qui vraiment ils est solo. Maman ko la vue de loin nzamba oyo ka nzamba o frapper yo. Nzamba o frapper yo. Biso tout oyebi ke mutu o akomi na veli mutu o azana problème ya diabète côté ya mobali moi kokoso ekotaka muke na ligne loba te ke ya vie de loin ya Charlie akomi impuissant non mutu abela ka sucre o azana diabète moi côté wana moi nani ezalaka mais azaka mobali ce qui peut poser à nzoto au monique vie de loin aux automnes vedi azoko kalisus ko satisfaire yote yango nous a qui obligé to oza obligé ya luka mobali libanda mais si vous en a posa mibali ba satisfaire yo ba pesa o vedi oyo oza na posa mais pourquoi obomi libala na proprement te pourquoi o tromper mobali na kati ya ndako so ko na posa ya nzoto mba mibali soki ndenge nini pourquoi osali yango na kati ya ndako libala boma libala divorcé comme célibataire et puis osala vie na tranquillement muto ozwa mutu azate vie de lo azam mbali kito quoi ya Charlie conseil na opesa en tant que petit frère papa osala bana bakoli Ozana bana bakuli bazana posa na yo papa na bango. Ko tia souci na makambo basi te.
kotia souci te. S'il s'agit que o vanda yo moko na bana na yo, vanda na yo. Bana na ba sunga ba olambelo fufu kolia. Vous comprenez, ba olambela yo okolia bana ba koli papa. Kotia souci dans mon thème, pour moi ça oui, ça fait mal. Ça fait mal. Donc Justine Mata, ce qui vraiment. Et voilà, j'espère que Boyoki. Donc, Wanande Komobali, à lobby à PCP conseil. Je sais que Libala est sa facilité. Yongo Mikolo Baloba, Libala c'est pour de mature. Libala est pour na ba maturité. Donc, soko li otondité, kobala na yote. Pour sala musala punda o koko supporter Libala te. Natala la vidéo na 2020, serment oyo, vie de loin, azo prêté, azo loba, jo ya Libala na bango pona mwasi na ye. En tout cas, c'était très fort. Alela na kolela. Ça prouve que alinga mwasi na ye makasi koleka. Alors, muto balinga koleka, namonaka, mutongo asukaka na décevoir surtout. Et surtout que so muto a comprendre que olingie makasi. A commencé le chantage. A sala n'importe quoi pour abikena nga balinga nga makasi. E mobala na lelanga makasi. Atana salinde ni oboyanga te. Mama bolingo yaka bolinga pe silaka. Est-ce que bo comprendre eloko wana te que non ezana mutu mususu linga na vie on dit te que non un jour bokoki kokabwana. Mais est arrivé bokabwani bolingo pe sili. Bokomi pe so boleka na nzela botalani oh. Mais tolinga na mutu a mort bolingo zala makasi et silaka. En tout cas vie de loin courage. Yaya courage. Parce que jusque là na lobby Justine Mata na lobby te. Vie de loin pe na lobby te. Toko condamné ka Justine Mata te po akepa ibrator alingani na mobile c'est bien. C'est bien bon. Moi ça libala akobima na mobile mususu te ko tricher déjà eza mabe na moi ça libala. Mais moi si wana zapi na ba raison na ye o esali ki abima libanda. C'est vrai. Toko tolérer te que non moi c'est libala abima. Abima na mibali mususu et surtout na ex na ye. Eza mabe. Yango masolo a ex oyo. Ba ex na ye barate. Justine Mata azonge pas ex ne pourquoi? Pour maininga na pambati. Peut-être azongi pour makambo oyo ex ne bandeko sala ye vide lo sala ngote. Parce que des gens ont poussé des gens ont poussé des raisons que vie de loin à kokane le sous nambe touté asa le sous makasité et surtout que maladie oyo abande kobela za diabète hein. Il y a diabète basenga kosala ba mouvement makasité surtout nambetu en tout cas vraiment il faut pas kosala parce que anytime a kosa la crise. Bon peut-être moi c'est atalika que oh na mona ba commentaire moko ba lobaki ah vidéo na moi c'est munene bo est-ce que kokae binomo bomona que non moi si azana poids makasi par rapport à mobile aza pepele. Est-ce que vidéo koka moi si oh po babi ba c'est minene balinga vraiment makambo wana makasi. Est-ce que kokoka to monaka ba commentaire et lelo et celle que non Justine azongela mobile nakala. Je sais que ba commentaire mususu batwazoloba que non eza ngoya lukuta eza makambo lukuta mayeninga na kapambate c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ba yena histoire pakaloita akaboina mobile na mwasi nae? Pourquoi ba yena histoire te o Caleb onani te? Ba toucher vite non parce que il y a quelque chose qui ne va pas. 6 mois déjà il y a séparation eza ebelé et surtout na monde bastar et comme les réseaux sociaux c'est que ba géra ki angonano et likambu tellement ebomba na raté atandenge ni ne bima kaka surtout na monde bastar ba elibiso na réseaux sociaux. Yango il faut faire très attention. Soko lobi opona moi si to mobali po bala ko bala te po sepelisa bato. Soko za fille millier na bige ba fille lelo oza fille millier
Otalika wana ba mbongo no il faut bala kaka. Obala kaka osepelisa bato. Obali osepelisi bato, okomi na libala kuna, ozo supporter le sou libala te. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pur. Na comprendre te bato ba périjaka ba pur moment ya vie na bango te. Il faut périger. Bino bozo lata na alliance. Na ebite bato ba respectaka ba serment na bango te, ba respectaka mambo ba lobaka te jour à mariage. Vie de loin aux star avant Justine Mata olinga pe basi mususu. Moi je préfère que au fanda na yo ya fanda tu as des enfants bana ba koli déjà ton mona sevi nongi wana un très bon enfant. Un enfant très sage, très intelligent. J'ai eu le temps de parler avec son fils. Moi na liboso. Aza avocat hein. Il y a namona ba kola qui écoute na image la fois passée. Bakola qui est un très bon avocat. Azo réfléchir bien. Il est même à gérer page à papa nae. Anyway papa ne atambolaka. Bazalaka na papa nae. A koli déjà. Kalamingi to oyo kabe abali. Vie de l'enfant dans na yo ya. Batu balobi ki non oza la chance ya basité. Soza la chance ya basité. Oui, batamokil balobi mais prends d'abord le temps. Moi, je vous dis, soko koutani na choc à bolingo. Je dis toujours aux gens qu'on a la précédé à cause engagement. Parce que, mes mots, ça la choix ma bé. Il faut prendre d'abord le temps. Zoata moi 2 ans, 1 année. Zoata tonyon soko linga jusqu'à ce que, au sentir que non, potawana et sili, au guérir dans plewana. Et puis tu t'engages. Pour sinon te, au salaka pour prouver mutuana, au salaka pour se défouler, pour zakana moi si, au mona, au kosina bolingo moko, il ne fallait pas kota. Il y a fanda beaucoup la bana. Il y a zonge pa ibrata. Ibrata wana, a ça la paix musique. Yo kanisi soki alobi ke non ne ipa ibrata wana ex nangai ndeka zongi wana ibrata waza musicien aza artiste ka lwa vie de loin akoku tepeka na bambanda na basi mususu ibrata opeto matato kita musique na o ego évoluer ndenge nini quand tu es tout le temps devant les femmes mariées musique ke liboso te musique na yo eko avancer te parce que tu es toujours devant les femmes mariées. En tout cas, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, mes amours. Ça là, mokili na yo, nga na yebsaka toujours ma fille, hein. Pour ba yeba ki oza vrai chéri, moi si atonda, créer mokili na ozana mobali no ya yo moko. Zala effort que non, osala ke mobali wana, azwata ton, ya ko tricher te. Ça l'effort, ceux qui n'a pas prière, sambela, mobali wana za toujours ya yo. Il y a des choses qui se traitent. Mobile sera za kindumba oza na 1000 possibilités ya kokomisa mobile wana azala sundumba te soki mobile aza makasi na mbetu te il y a de remèdes par-ci par-là oyo esala ke non mobile azonga mobile pour peut-être aki mobile bino mo bomona ki neta au vide lo akomaki peut-être atali ke non kuna peut-être na mbetu nazara nanga vraiment à l'est za satisfait to ebité. Et l'oroni est qui akima. Amoni vide lo na basi mususu. Point d'interrogation. Oh biso tozoyo kakaka 6 mois déjà baza together te. Donc c'est que déjà bakabwani. Pona bolingo bato balingani 6 mois déjà bozaranda ku moko te. C'est grave. Donc c'est que mutu na mutu s'est décidé en tout cas vraiment to fan. Pour ceux qui bolingo za vraiment ya makasi. Moi c'est oluka mobali to mobali oluka moi sinaï. Donc 6 mois déjà kande bat bazolo ba kandenge zolo ba mawana. Ceux qui ça vraiment 6 mois c'est que ça et lokomoko ça grave. En tout cas, mon kili oyo, il faut make sure mon signe aux obala na vie. Il faut make sure parce que na monde pe ya bastaro makambo eza belé hein. Yo mona ka bastar oyebité. To yebité eloko nini amoni. Eloko nini amoni parce que eloko nga na yebi en fait zo lobama quoi. Justine aza fille à millier. Aza fille moko alinga ba staff. Alinga bomona ke alinga ko apparaître plante à pembe. Na photo mo beaucoup na save na téléphone nga mususu la ti robe moko boye estiki nzoto libanda eza bon ba robe eza na katikati ya subra awa eza ka ba katikati banzela parce que nzoto nyonso eza libanda. Donc omona ke fille moko alinga obwaka malgré munene na ye mais alinga tout asala apesa munene valeur. To monango. Mais ce qui de jour bali fille à millier.
aza déjà na idée wana milier en même quand ndenga ki milier ba fille lelo Joe lo balanga nini moi je veux mon argent et ça va ni va là-bas déjà y en a boti nana mwananga nana mbongo fanda wana. Moi je dis soko bali déjà fille à milier yeba ke libala na bino suka kana milier mobali zwa moi soko zwa moi c'est milier luka o dresser moi si na yo soki bengi yo chérie na ke restaurant na ba camarade boya chérie ndena za boy na bimi bon donc luka o redresser moi si na yo ezala moi si ezala mobali bédication musu to zwa kango na mariage to zwa kango na ba relation to za nango yo mona teke mobali moko abanda ko mela masanga trop azalaka garçon moko a milier mais akutana na moi si moko moi si zongisa na nzela oui je vous dis oui existaka. Donc mobile moi si moko azaka loyenge mais akutana mobile moko akomisa kimi akitisa mobile ya solonde wana to moi si ya solonde wana oyebi comment maîtriser la personne au pesi moi si une éducation ndeto za na bolingo boto pesa na éducation oyebi que mobile nanga lingolo ba trop mais faut c'est chérie quand tu es avec les gens s'il te plaît koloba mingi te mo loba mingi wana o gangi za la bien te soka lingio oyoka alinga loba boya te yele par hasard atali bo moi si nanga linga boya te akiti eza jo o éduqué au monde pe akomi pe normal. Moi si moko bike moi si moko za mangala mabe te chérie omoni mangala wana moko soko so yebisanga et ça langa bien te s'il te plaît meka un peu ko arranger oza colérique mingi pourquoi en tout cas meka omoni muto azu éducation malembe muto akena ko changer c'est ça l'éducation autopesa naka tozo kango et pas ma parents na famille na école na église en plus na ba relation to zakanango. En tout cas, n'habitez peut-être vie de loin à coca qui ko maîtriser Justine T. Si mon sous ko maîtriser te, moi si mon sous mobile vraiment ko imposer te ngano sala ngote. Donc obeta na gazon na mobile. Maman, o mato kita mobile. Pourquoi nzamba sala mobile kolo moi si na se? Moi c'est nzamba loba les désirs de la femme se porteront sur l'homme. Mobile il faut Luka Ozaka toujours au-dessus à moi sinon c'est l'homme le chef de la famille c'est l'homme qui décide. Moi si ce qu'on commis que non comme qu'on imposer mobile nayo c'est qu'on a l'esprit il y a ba mari de nuit il y a d'autres gens surtout bito côté dans un cadre moko spirituel mes amours pour nabi que awa boza ba abonné intelligent boza ba abonné bo réfléchir saka surtout bito côté dans un monde spirituel basi muso ba basi robalati moi si mon sous tangama na na mariage te yé pour na mariage le bilé loko moko te akoba l'année 2 ans 3 ans 4 ans akabwani na parce que nini il y a deux esprits qui la réclament yo au fa na libala te bino bomo na cas normal ba kabwani mais peut-être un esprit moko excuse ils ont réclamé moi si tous ils ont réclamé mon bal peut-être plus vite de loin à ça na combat mariage ouais non to ba na cadre moko spirituel ana combat mariage basi nyonso kuta na bango ba desevake kaka po te bi ke non alingaka all gambambi toyoka ya bwaka ye na banzondi nyonso all gambambi abwaka ye mais lelo basa together te yango moni bat basolo ba vidéo azala chance a basité yaya ngana yebi nzela moko e chouaka te za nzela nzambi vidéo ya nanga soko zolandanga prends le temps lukana nzambe pourquoi il faut tout dans nzambe papa la biso il y a bato mususu ko ke pas prophète ako révélé oui mais il y a d'autres choses tu demandes à Dieu so tout nzambe répondre yo nzambe répondre à mutu nyonso tout na kai ata na nzela ndoto ata na nzela ya ba prophète ata na nzela bato mususu au mona te osengi nzambe lika moko zolo bona mutema okokuta na peut-être na prophète moko ba yebiso mama eloko ezabo étaper juste aux réponses na yo soit nzambe ko révélé na ndoto senga nzambe révélé ya vie de loin nzambe pourquoi na makambo mariage oyo je ne suis pas satisfait pourquoi na kuta na moi c'est bien te pourquoi na enfant da poser te parce que vie de loin za na bane belé il a vraiment beaucoup des enfants il faut moi si moko une femme responsable une femme de foyer eza basi musu baza basi a foyer te au mona ka moi sur oyo aza en l'air eza basi muso tali ke non au moins sur ako éduquer nga bana éducation nini bana vidéo le bakozwa bana ba koli faut bazana maman moko responsable bazona maman moko azokenda ba concert
Il y a vu de le prendre le temps. Moi, nous avons besoin moi c'est bien. Pour nga comme on a déjà libana fiwana za déjà fimo quoi. Au senti fimo il y a l'oyenge déjà. En tout cas, ça fait très mal.